La voix du peuple par Rosa. Donc, en tout cas, c'est surprise. Bosalingai, Nazagi penat de passage, étant que l'artiste Litungulu, l'artiste comédien, pas valoriser tout l'artiste, Oyo Basara comédien en bilan, tout ça on a valeur, et Zangai Matungulu, et nous passé dans la chaîne Africa TV, en direct, c'est la voix du peuple. Donc il y a le baming exacté, donc tout c'est pour sabatu parce que tout ça va vacances boyebi, bana ba poto bazalia wa papi kiriku papi ka les grands kiriku bazalia wa. Donc ba prêtre belé bazana ba kiri donc ina minute yo, tout ça ko sepeli sabango pour na talakande boswinga. À passant à la route à passant. Na yeba kité. Mais merci beaucoup, message à Liboso, on repose ça surtout. Et Nabana Potene, c'est pas ça qu'on l'a biso. Nenge boye bari awa na kisasa pe toujours na sangwa mawa. Nous avons des sangwa mawa. Mes condoléances d'abord à vous tous. Tu peux perdre mon aîné Yamboka, une grande personnalité de ce pays. Il vient de mourir. Avant d'attendre la bino kombo naye, en tout cas, nous avons l'occasion Rolandango. Avant d'attendre kombo ya mutu akufi. Je vous demande, là où vous êtes, dans vos postes téléviseurs, à la maison, vous êtes restés silence pendant 17 minutes seulement. 17 minutes seulement de silence. Avant d'attendre kombo naye. Et Koki. Mutakufi ezali bongo oyo boyoka kina information. Moi je suis à l'obara souvent à téléphone. Vous n'avez plus d'unité. Veuillez recharger votre compte en appuyant sur tous dièges. Et les Kamaroka Mozani ni batata baba bandeko. Na yebite soki bandeko na biso ba luba rola na message oyo. Bandeko na utaki mbujimai kana nga mwene ditu kabeya kamwanga. Na uti ko deku wana mamboka ba tete ndai. Tete ndai le grand pétrolier mboka na bango. Bandeko tango na komina mbujimai na uti ko découvrir. Na uti ko découvrir bana baluba baza ko réciter les corbeaux les renards en chiluba. Et là comme ça qui les corbeaux les renards en chiluba. Les corbeaux biso tutangena na kisasa mettre corbeau si un arbre pêché. Tuke ko yoko en chiluba. Babengi mwana muluba shambui mema tangila mu tableau wana passer liboso. Shambui réciter les corbeaux les renards en chiluba. Shambui ya bandi. Kabundini chikololo. Chikololo va muangila mukata wenda. Katenta mata kajuka tenta. Mujubu jubu tumpu mianda kala kunya leluto. Na deplacer tukena kisangani toke kuyoka mwa Swahili. Babengi mwana mu Swahili. Safiri abe kuya miena kuya boyebi ka ba Swahili, Bavena nga Sivrie Kisonga. Ba Swahili babengi mwana mu Swahili safiri abe kuya miena kuya. Toka liboso, aleki liboso. Safiri, sema le corbeau le renard en Swahili. Safiri ya bandi. Kibombo bombo. Kibombo bombo ni renard. Kibombo bombo na kuya pa unakamate fromage na patia le renard. Le renard anakunwa le renard analewa. Meshe kibombo bombo. Mie nalewa tuamunana kesho. Akisanti sana juu ya mapendo. Tuya na ba Kongo boye bandeko. Tangu tuya na ba Kongo tuye ko découvrir ngo akikongo. Wana na ba Kongo president mboka nini na Matadi Boma Mwanda. Wana kote ba Kennedy Nkunga. Babengi mwana mu Kongo luvuezu eyu luta kuzulu aleki. Tubila bete le corbeau et le renard kikongo luvuezu bandi. Les corbeaux et les renards. Maître corbeau kuna kuzulu anti. Ntele renard kakungana fromage. Monsieur renard bushi kunganako. Maître corbeau. Buka fuetanga fromage muna renard. Buka kulumuka mchatoto pour imene. Bandeko merci. En direct de Africa TV. La voix du peuple. Balbi yende les chasseurs d'images. Bandeko zamara marolobati traité. Yango wana pona kosuki sabana kisasa mingi na ibisi bino ba comprendre que le côté tango baloboka qu'est-ce signifie la toilette oyo ça concerne ça kopesa bana kisasa nyoso surtout bato baza kolanda ngai en direct na Africa TV. Qu'est-ce signifie la toilette? La toilette c'est un endroit obligé à toute personne, que ce soit riche ou pauvre. Nous tous nous entrons dans la toilette et les enfants on fait ça dans les pots. Nous faisons la même position. Quelle position?
accroupi. Même JB, Wera, Kofi, Papa Wemba, Fali, Ipupa di Cap la Merveille, Ferry, Moutakoboy accroupi, Azate. Onga di Cap la Merveille, na salango na kotenga, non, accroupi. Onga y Ferry, na salango ya kobola, non. Les gens na seule position accroupi. Pourquoi vous avez beau gars, belle fille, beau garçon, prêcherayo. Tonton, tu es beau, maman, tu es belle. Et ça, l'endroit où je suis au côté de vilain, c'est quel endroit? C'est la toilette. Et si on a beau gars, belle, comme un vilain, c'est la toilette. Ça, la constant, côté toilette, tout ça, un miroir. Hein? Ça, la croupi, fixer, regard dans le miroir, on va sentir transformation de figure. Quand on est venu, on va le changer. On chanté bien mon abogar donc na profiter na pesa pe mbote pour tous na bandal pardon na profiter na pesa pe mbote parce que ah isika bozuke na bandal ne balobara bandal c'est Paris mais bandal c'est éparpillé parce que tous na bandal Chibangu bandal Bambole bandal Kimbondo bandal Makelele bandal Bisengo bandal Mola. Donc il y a un bandal c'est Paris mais c'est bandal c'est éparpillé ba Kabola vous allez ba Lyon Bordeaux Saint-Denis il y a bandal c'est donc merci trop na bana bandal merci trop donc numéro na téléphone ba ko sepela vraiment ezali 099 na bo sanité masalanga Julio Mwaka direi yeba lobi avant mona tête tenda il est millionnaire junior capitaine hein numéro nanga yango 099 yoka ba fan de baolela donc numéro nanga yango 099 27 53 171 099 27 53 171 wana numéro nangai ou alinga benga ngai ba manifestation ba fête ba anniversaire bana nakoya ba mariage tout nakoya nakosekisa bino donc o ezali mokitano ya Jamel Debbouze o kanga na ndimaka ya Congo siko. Thank you very much. En tout cas ngana chanteur tenga na comédien et logo na ko expliquer bino que non ya suka poto kabwana bandeko bakinois malgré bampiaka banini faut que na possibilité ya kozata mwa kwanga kolia volala kolinga kolala pongia nzala teza risque na lala pongia nzala na koma na ba désert na koma lota ndoto na zone intercontinental na sandoto na se retrouver na inter bayelanga ka bakata misuni ya ngombe liaka misuni na sandoto liaka misuni na mutakota na sandoto ndoto mutakota ya inter ngosuko tendai ba Roger Kalala ba Vigile Kalala bakotinga liaka misuni ngombe na sandoto liaka misuni ngombe na sandoto liaka misuni bande kotongo etana katetani nala mukaboye papika bakiriku na tala boye nzoka zalaki na ngondoto na koti saloboko na monoko na tala boye kabaka te ponge na monoko nzoka na sampongi na za kokata na ngamusi liaka musi kataka musi liaka musi. Donc merci na batutu bakolanda ngai. Merci na honorable Serge Kaembe, merci na honorable Jacques Babaswe, merci na bana Selema ou bana Bumbutu. Donc na pesi bino bambota trop. Merci. Bien, merci. Donc, on est à la pour nous sepelisamino bandeko na biso tout botala rabiso toto zana grand prêtre litungo la sexy biso. Je pense que grand prêtre litungo le toro local pour une des infos pour ce qui s'abat dans le monde entier. Ba numéro c'est Tikali donc to bengana to solo to décortiquer pena makambo tout ça ngo pena parce que et ça na mingo ba négliger ba aro tout ça là.